Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Vamos embora, pangilomba kwanzali, yandikana ebima kenwoso, ekangiambe, ufufamu, wale bisola, vamos embora, vamos. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, koazali, olingo. Nanamela nani,
namela Yesu ye azali bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema Manamela Yesu kwazali bolingo Manamela nanie Manamela Yesu kwazali bolingo Bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema Bolingo lokola maya pio na tangwa moi Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e mpona molimo e yango nde mosungi na biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya e Manamela Yesu kwazali bolingo ata okomi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya nkolo basuka bie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza nkolo Yesu ata yo ekomba ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema mainanga tika namela Yesu Yesu neliziba mai ya bomoi tika namela Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Yesu ye azali bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema Manamela Yesu kwazali bolingo Manamela Yesu kwazali bolingo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola
dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho, baboya nkolo basuka wapie, yolilitango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tango moi, sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana, baye nyonso basima ye bokono na bango esila, kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te, kasi ngai Yesu posa na ngai namela na ngai yo. Manamela nani e, manamela nani e. Mai nyonso eza mai te yakomela, solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okoza mwana e na mai ya bomoi, oyo ezali nkolo Yesu. Maya pio na tango moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tango moi, Yesu ye azali bolingo, bolingo lokola maya pio na ntango ya moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na ntango ya moi, sokomeli ekitisi motema. manamela nani e, manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Manamela nani e, manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Bolingo lokola maya pio na tango ya moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tango ya moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho, baboya nkolo basuka wapie, yolilitango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio. Non. Apparemment non. Thierry Mombaya, est-ce que toi tu es là? Je ne sens rien ici. Est-ce qu'on est là? Est-ce que Matoubaya chante Bazalio? Alors nous allons faire un petit jet. Yes. Moi je prends ici. Et moi je vais là. Super. Ça te va? Et on verra qui gagnera. Aïe aïe aïe.
Oh non, non. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que Batoubaye joue pas la Tanzania? Alors l'animation qui t'a élu colère et Julien te bâtit ma bonne côté minole. Manifestez la joie s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, super. Côté n'a pas bazate. Non, prouvez ce que côté n'a pas bazalé. Ok. D'abord, Mbote, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Non, mais est-ce que tu as dit que tu as dit? Je veux une chose. Est-ce que vous pouvez d'abord applaudir très fort pour vous-même? D'abord pour vous. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez pour vous. Alors, on va le faire ensemble. Puisque dans quelques minutes, si vous voulez, dans quelques poussières du temps, on va voir Spoon, Guilor, avec Madame Vignel, dans quelques temps, dans quelques poussières de temps. Alors ce qu'on va faire, Thierry Mombaya, j'aimerais bien que tout ça qui s'abat ma peau, à côté, mais à côté, on prouver qu'on est ensemble, et puis ça que ça t'a démarré, s'il te plaît. Alors, Guilor et Vignel sont là. Yes. J'aimerais ma peau côté de Bétara. De là où ils sont, comme il y a Songi. Tous ensemble, nous allons crier, applaudir, faites des ovations pour les mariés, s'il vous plaît. Félicitations encore une fois. D'abord, on a deux familles. Félicitations, on a Boboko Lipana, Kitoko, et également Lelo Mabalani Basali Honneur. Je rappelle une chose, Thierry Mombaya, que le mariage finalement est Zarali Kabeya Papate. Finalement, mariage est Zarali Maman Kouloutouté, il y a Tata Moisi à nos côtés. En fait, le mariage est une institution divine. Très bien. Alors, Mandeko Mibale, Awa, ne pensez pas que ceux qui Awa. Bato Basali, Mokano Nanzame, Esengo Ezanase, Yalikole Leki Oase. Alors, on a rappelé Moutoumou que le quoi Baninga Babali, Zalana Esengo, bonjour na Yope, Basepela, et surtout que Basali Mokano Nanzame. Soki Manila Bali, c'est là. Je ne sens pas, Soki Manila Bali, c'est là. C'est pas là parce que c'est aujourd'hui. Ce soir, nous fêtons une institution divine comme Jadon Pis. Exact. Venez de le dire. Exact. Mais aussi comme Africain, chez vous, le mariage représente grand.
Merci.
namela Yesu ye asali bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema Manamela Yesu kwazali bolingo Manamela nanie Manamela Yesu kwazali bolingo Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema Bolingo lokola mayapio Vamos embora, pangilomba kwanzali, yandikana ebima kenwoso, epangiambe, ufufango, walebisola, vamos embora, vamos. Ya Yesu, munalule lolonkule, munalule lolonkule, Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.